bandeko oyo barataka te événement balobi événement makasi le 3 oyo veut dire awa pendant na jour mort vena biso rive kono la musique biso lisusu bani ba de wana boyoka na vivre la musique veut dire ezongi lisusu. Bon, les 3 tout le monde en a artiste junior fila babi qui est ça veut dire makambo puis to bossa inte là ta kongolo on voit ta kongolo quoi donc biso to lo bagana loyembo nazala kananda ko ya mobali oyo bijou ya mpamba na la tate ilamba ya feti sena defao soki ayokinde sango na ngai embotaka mindondo tosolaka tobunaka mpe tolobana donc mingi olobeza te babi les 3 vive la musique quartier latin oh nyonso to auta na clan ya viva ba oh ba kaiser oh ba redi oh ba nani ba père na biso sona tonto yemba bango pona lokumu ya vena biso rive comme donc ba bi que les 3 tout le monde na minga lobeza te mbanga passe à suivre bana ya sapu bana palanga bana golf doge bana kimbangu partout bozali affiche yango yo c'est mati donc les 3 biso no surtout awa to kutana problème ezali awa to lancer singler il y a les maréchal les king de Kimakuta oyo abeta na ba papa wemba ba strevo senior cos donc boya bo vivrier les 3 moutons zangate to bengi bino bana kimbangu bana partout boya donc ezala événement munene oyo ko lekana kata Luanda soko zangi vraiment mawaya trop le king de Kimakuta abombeli bino mama na singler wana zali singler mo ko lekana ko la cinéma. Donc mingi ya kolobeza te na kopesa mbote na tous les sapeurs au baroya mokolo wana awa basa l'événement na bango bamona bango po soko yete se ko zano sapeur te soko ganga ngana za sapeur les 3 tozo zela yo oya ko lakisa teni oya ko lakisa bilele les 3 na pesi mbote na Biga Tumbu na pesi mbote na Samuel Jenga na pesi mbote na Yemei King de Kimakuta na pesi mbote na Maître Chantos les sages de Kimakuta. Donc mingi ya kolobeza te vraiment beaucoup mona ndeko na bino Emma Marcel Zeka en personne. Donc les 3 tozo c'est la bino bana ya Ngola mobimba Luanda mobimba les 3 bozala awa soko za saper to mona yo les 3 oya relaxa biso ke nonga pena na za saper koloba ezana tina te me yaka les 3 événement yango basale li bino. Vraiment merci pour na nyonso tout oyo l'équipe na Kimbangu vraiment Kimbangu mobimba to bengisi bino palanka Kimbangu boya boxe biso so nteta la to koti marambo na ranti bino bo mona kombo eza wana donc to koti marambo na ndenga jeté ba sapologie donc somme boya bino bolata ka makasi les 3 toza awa donc bo mona bino moko donc marama bilamba eza makasi boya Kimbangu boxe nga so nteta la na zala na bino présence na bino et ça rend bien et bas soin ten King of Kimakuta donc c'est-à-dire Makambango et si Belemi donc le 3 donc c'est-à-dire après coronavirus muto a changé ba donner coronavirus et si là donc yeyo donc rien à dire bon mon appena en live donc c'est-à-dire karaoké tango vidéoclip et single les obima kuna na mikil donc biso a tout ça la projection balamont donc en direct donc pour vivre ma réunion sur live ça dit ba concert eza ba musicien ba robeta et puis sa apologie quoi yaté donc alo ba mingité mais ba preuve la puis binomo bon mon biso to ba mingité et puis bon mon ba image a na ngola ultima hora boss brother rien à dire avec Marus Nkosi coach Minga to ba mingité voilà mokolango yango Bilomo Mike Bisadi. Bana nyonso to ya Luanda donc munga mo DJ Pavel na bengi bino boya babi samedi to kuta na rendez-vous za moko chez Junior donc babi événement yango balobi biso mo ba DJ to koti makambo donc nil par ailleurs donc samedi le 3 boya to kuta na donc babi ngamo na zala wana boya ba surprise ezebele kwa bino bo mo na makambo ndenge za kwa tokos Kande tolobaki na bino bana poto bana kil bana monde entier Europe et Océanie Kinshasa bolela ki bonde koloba o le king of Kimakuta hein toujours la single la bino pe yango bientôt la bozo zongo babi les 3 oyo babi rendez-vous à ne pas manquer à wakaka na junior ndenge kama mbesama na poto le king of Kimakuta yemoko rive kono spirit babi muto aye kolongola corona komba corona sili na minute komba komo bimara ya rive kono
alongoli biso bakoma ba covid-19 na minute ezaka kombo ya rive kono poto mobimba bazolobela rive kono bolandi bino mo conférence de presse canon eleki kitoko bana Suisse basepeli na minute oyo siko le 3 tozozela single na biso bayembeli bato ya vwata kuvwata babi biso pe ana ndenga ngola tokozala na junior bokomona video projecteur ekozala bokozwa image na bino ndenge nini clip ya religion kitendi oyo ye moko le maréchal ayembeli biso ekoleka wana bomoni lisusu awa babi concert to vive ekozala somo concert ya vive bokomona mpena live bokozwa mpena concert image yango wana babi image ya solo toujours kaka na kati ya angola ultima hora babi karaoke ekozala toujours kaka na kati ya angola ultima hora image nyonso oyo bozala yango posa avec ye moko leader junior fila babi garçon moko boye boga okokokise na nai na kati ya ngola oyo musicien ayembaka forsaka te epuis wana toza lisusu na ye moko wa bankosi akosepelisa basaper nyonso oyo babi ozalaka na clan viva quand on parle de clan viva tozomona papa wemba quand on parle de clan viva tozomona kofi olomide tozomona emeneya tozomona redi amis donc babi boya bato nyonso balingaka sapologie oyo alingaka molato alingaka kolata atanga moshusha nalati griffe na ngai nalati griffe na ngai moko mpo nalingaka mayamba kolata nabona ngai oni boya parce que mukolongo babi Gianni Versa Sazana viens nga biga sumbu pa lobe kozala wana boya komona rive kono alive boya bino moko rive kono spirit single yango yo bala bayembeli bino basape vwata kuvwata kitendi na kitendi kaka les trois oyo babi les trois tobengisi bino boye ebele chez Jouamor ozaka na kuka basaper a kuka oyo basaper a Petrangol oyo basaper ani babi boya parce que image na bino boss brother mutoko yambango merci na bapatrocinadeur oyo nyonso bazobongisa po image oyo makambo oyo événement oyo tope single na biso leka kitoko awa le 3 octobre oyo na kati ya Jouamor merci sus na kadika di ma double poche Pablo King, les sapeurs des sapeurs, viennent en moko babi boyara bopesa makambuka ndengezaka isha ko binzamba blouson babi yara ko sakana ba blouson parce que babi bana poto babi bilambe ou ta poto bilambe yo ta na Angola te mais bana Angola babi zape na bilamba mususu lokola ba moda bazo salela biso awe elata bape ya Angola awa pe ba ondi mango siko to koyeba ni bi po bilambe ou ta poto to yara babi boya les trois ba ko l'accent mvata ba ko yamba single na bino oyo yemoko spirit rive kono muto alongoli kombo ya corona mikolo kombe comme kaya rive kono Saint-Esprit les maréchal Saint-Esprit aïe les king des royaumes qui makuta epesa zuate epesa nango zuate ba bien kendaka bongo merci na rive kono po malade onyo se sili pona yo merci na o sali la bala kinga